Matondo mingi na bino bande émission Bayindo totelema nena ngongo penza ete toyebi ete bozwami penza ebele pena esengo kolandela ba mituna to ba question botindela ki biso semaine passée na émission elekaki Bayindo totelema o elekaka na TV pe na radio ndena mokolo malelo to yambi lisusu moko ya balobeli ya Bayindo to mokonzi ya bangunza nyonso bazomi na kati ya religion africain lokola peza ki suwe na bino bandeko balandi ete ndeko tambi boko kolokela biso fumu nkusu kolandela mai ozoleka na kati ya mboka to na mokili na biso to kwa kosolola na bango na mokolo malelo nde na mokolo malelo to yami fumu nkusu o azali numéro 1 bangunza nyonso bazomi na kati ya religion africaine fumu nkusu losako la kaonza komba mbote pe longonya na bino lokola pe bongo bandeko balandi baso na bisika biye bazwami Fumukusu toyambi bino ete kolandela ba testo pamba te bandeko bali pena kotumisa biso sengela kinde to luka bino po to solola matondo mingi na tina ndebo ya noli susu mbela o boye koyanula Fumukusu kolandela mosalo banda bobandi soki to bosani te bosali après pour ba 30 to ba 40 ans bo umeli na makambo ya kolamusa makanisi ya Bayindo eloko ni ezo lakisa bino ete makambo penza to bitumba o bozana yango ya sangolo biko loposo moyindo ezali ya bosolo pamba te bo umeli penza na makambo Fumukusu matondo mingi ndeko tambi tokolika ete yambo na ino potolo ba ete makambo eza solo eza nanu kobanda nanu na biso moko lolenge likambo yango eyelaki po ete tokoka kotelema kobunda etumba lobiko ya Bayindo ya mibale eloko eza kolakisa biso ete ezali solo pamba te lolenge loye mokili ezaleli lolenge loye mokili ezali kotambolela kotalela bongo lolenge ya Bayindo lobi na lelo yango eza kolakisa biso ete ya solo soki otali mokili lobi otali mokili lelo barealité nyonso ezoleka na mokili nde ezolakisa biso ete mai toza koyebisa bandeko ezali bongo solo ya misato ezali nini ya misato ezali ete eza na loposo moko te na mokili oyo akovanda na ngbende ya kokamba mokili libela na libela mpe eza na loposo moko te ekotikala na bowumbu libela na libela soki tolandi wana elingi koloba ete oyo akomaka mobola ezalaka nde mozwi oyo akomaka mozwi eza nde mobola na lolenge wana lokola biso tonyokwami na bowumbu biso nde tokozwa bonsomi baye baza na bonsomi lelo lobi nde bakozala bawumbu ya minei kondimisa biso ete makambo mai tozali koteya bandeko na biso Bayindo ete balamuka mpenza na pongi makambo yango ezali solo pamba te koloba kaka na moyindo oza na pongi mai mazosalema mazomona na solo te moyindo aza na pongi esengeli balamusa ye biloko ya moyindo ezokende baye bazwi petrole ya moyindo asali réaction te bazwi diamant bazwi or bazwi banzete na ye ezoleka na miso na ye kaka boyekei atali kaka boyekei kaka elingi koloba nini azomona te po soki amonaki mpe soki ayebaki ete banzete na ye bomengo na ye eza kokende mbele akosala réaction omoni donc yango wana nde bilembo ezolakisa ete bino ke mai bozobundela mpenza eza ya bosolo bokoba na yango me tosengeli tokoba na yango pamba te omoni mosala nyonso moto ntango azosala yango atako lelo azomona lifuti te me soki amoni te mosala ndenge na eza lokola mosala bilanga te ozotya nguba na mabele ntango ozotya nguba na mabele bato bazoloba me nguba yango ebongaki atya na monoko te
boni azotiango na mabele ye alobi soki otie na monoko ekobota te ekokoma ebele te ezosila na sani ekei na libumu ekomi nango wese kasi soki otie yango na mabele nsima mikolo soki oye mpona oya te oya kopikola yango ndenge okundaka yango okoya kokutanga ekomi ebele kuna omoni alokotanga motango ya bato ntango tobandaka motango ya bato bamosusu babengo moto ya liboma mosusu balobi noza zoba mosusu balobi okomona ata motu moko te akolanda yo mosusu abi na makambo okutu tika na yo vanda na yo lelo kotala yango esika ekomi epanzani ekokeli presque mokili mobimba yango ezolakisa ete ezali solo mpe bongo na kati ya kokutana na yezu kosolola na yezu mai tosololaka na yezu mai maso maleka na mbanza ngungu na mbanza kongo na mwanda na biteni beli ezolakisa ete solo bandeko balandi émission bayindo totelema pamba te banimero na biso ya bacontact ya bapel to mpe ya batesto ezali 099 99 36 611 099 99 36 611 to mpe na 082 319 22 25 fumukusu bandeko ebele mpenza bazali na regret kolandela na ndenge olobelaka bato ebele mpenza basepelaka na bino mais mpasi ezali lelo na kati ya mboka na biso toza na basali ya nzambe ebele bapaster baprophète de la nation mais tomoni bango plus mingi batelemaka na chere mpona koteya bomoi ya seko kasi kokamwa na kati ya religion africaine oyo eza na bokambami na bino fumukusu elongo na bangunzu oyo baza na se na yo bino lokola oza motu bomipesi plus mingi na politique mwa moke motu mpe tomonaki so na makambo ya politique ezalaki papa na biso ni mwana nsemi na mikolo mpenza tomoni bango mpenza lokola bazolobela yango mpenza lisusu te mais bino mpenza fumukusu ntongo midi pokwa religion politique mpona nini bosangisi wana soki boza baya milimo botikala kaka na religion mpona nini kosangisa religion na politique pamba te tozwi batesto bandeko ebele bazoloba na fumukusu adecevoir biso akomi na makambo bapoliticien mingi na kati ya politique eza mpena lokuta fumukusu mpona nini bongo fumukusu mekana koyanola mpena bandeko balandi émission bayindo totelema tokoliki ya ete eza manaka tolobaki na bandeko yambo nano tobanda makambo ya kokotela mpe kolobela politique tozalaki kaka mingi na religion me tolakaki ete kosilisa religion to ntango tokokota te religion ezwi ya yango esika tokokota na politike bato ya politike bakotomboka bakosepela te na ebandeli bakoya kososola biso nsima soki tosilisi bato ya politike tokokota lisusu na bato ya science po ete kuna lisusu bango mpe bakotomboka lisusu na ebandeli kasi na suka na yango bakoyeba eloko nini yango ezali omoni moto na lolenge azali aza na molimo na ye oyo ezoloba lokwa na kati na yo na kati ya bandeko bazolanda biso eza nzoto mosuni te nzoto mosuni ezosala kaka mouvement me moto azotinda ye asala mouvement eza molimo eza na kati na ye so molimo ebimi akomi ebembe sikoyo molimo wana nde ekangani na mokili ya molimo yango wana religion molimo ye azosolola na baye baza na molimo azozwa mayeme aza na molimo aza kozwa biloko eza na molimo wana nde religion akiti na yango aye apesi mosuni mosuni sikoyo ntango ye ayambi yango maye mosuni sikoyo lolenge aza kokambela lolenge azotambola lolenge wana politike sikoyo na maboko ya mosuni likanisi oyo eye na mosuni ete misala mosuni azosala ebimela na maboko na ye wana science na biteni wana misato nzoka moto mwindu abebaki ndenge nini moto mwindu ntango aye bakangi nano mosuni na ye nzinga nkuu nde politike bakangaki akabwani na molimo na ye atosi lisusu milimo ya bakoko na ye te atosi lisusu religion na ye te bowumbu ebandi nde bowumbu ya politike eke komema sikoyo bowumbu ya molimo nde wana sikoyo ekendeki ntina social ekufi lokola bakangaki makanisi ya nzinga nkuu esclavagisme spirituel
lokola bakangi etamboleli ya nzinga nku ekambeli ya nzinga nku politique ekufi nzinga nku lokola bakangi ye mokonzi nsima na yango œuvre ya mboka science ya mboka entreprise ya mboka ekufi esili nde tokomi bawumbu mbala misato mpona kosikola moto mwindo obandi kolamusa makanisi na ye nsima kolamusa makanisi na ye esengeli olakisa ete lolenge ozotambolela yango te lolenge ozokambela yango te nde tokoti na ngambo ya politike tokoti na ngambo ya politike mpo toyebisa bapoliticien ete lopango oyo bovandi esengeli yango bapoliticien nyonso bayeba soki tozali na Congo mpona okaka bato ebele balobaka Congo oyo nzambe moto apesa biso yango te nzambe apesa biso Congo te Congo oyo ezali conférence de Berlin Congo Brazzaville conférence de Berlin Angola conférence de Berlin Zambia ezali conférence de Berlin donc forme oyo cartographie oyo bozomona ezali ya conférence de Berlin bakaboli bato na lopango na bango Congo oyo eza Congo ya babelge ozomona Congo ya babelge esengeli tosala makasi mpo Congo oyo elongo ya babelge elongo na communauté internationale parce que tant bozoka communauté internationale bozoyeba te communauté internationale ezali ba impérialiste réunis na kati ya Berlin pe bake kosangana na États-Unis nde bazo gérer Afrique omoni alors sikoyo tokeye pa bapoliticien mpona kobisa bango ke biloko oyo bosalaka ya komitika bozala bamarionnette ya mindele elongo bani te yango na lelo toyasikoyo esika bapoliticien kobisa bango ke eloko bosengeli kowela ezali nini to récupérer bokonzi na biso mais bapoliticien bazo rêver bazotika politique ezala to bapouvoir ezala na maboko ya mindele ainsi okomona na kati ya mboka na biso bato bazoloba no malamu communauté internationale ya mpona ya kosala nini mpo communauté internationale akoya mpo aconsidérer président de la république lokola ete azali gouverneur ya colonie na ntango ya époque coloniale omoni nzoka yango wana te dirigeant na biso c'est tout à fait normal basala rappel na communauté internationale bango mo baza incapable de résoudre dans makambo ebele na kati ya société na biso incapacité euti na wapi euti justement l'esprit ya dépendance wana parce que omoni neti Congo maladi ya Congo ezani bato ebele na ignorance baza koloba na biso non oza kutu mutu ya majorité balobaka ngo na batesto mpe bazokomelaka biso bazocomprendre te eloko nini ezali président de la république aza mutu ya majorité te ça peut être bato bazoyeba te majorité na présidence elingi koloba te baoyo bazokamba mais président de la république azali président na baopposant na société civile na bo baza na côté ya majorité président de la république azali ya bango nyonso omoni et ceux qui batuni opposant qui est votre président akolobani bayanolaka na bango eza mokonzi ya mboka actuel eza président Kabila voilà non comment justement soko yanoli yango na regret ignorance nde yango wana parce que ozobosana ke lobi yo mpo okende kookipe kiti yango wana ozomona donc balobaka nini moto alingi kokende mosika na mpunda aprépare monture lelo soki tolingi lobi na biso ezala malamu il faut tobongisa yango lelo alors na 90 quand tokotaki na série ya 90 na période ya perestroïka eloko nini ezalaki na Afrique awa tokomaki na période tosala relecture ya histoire na biso nde bomonaki baconférence ezalaki organisé baconférence nationale un peu presque partout en Afrique mindele barécupérer conférence wana batia yango ya bango batie baévêque na bango mpona nini tozo exemple ya Congo na 1960 avant 1960 bazalaki na se ya bokambemi ya molimo ya mfumu kimbango
oyo mobikisi na biso bayindo ayaki mpona kokangola biso bayindo na bowumbu ya mindele na bowumbu ya bapaya nyonso bayelaki biso baye wana babundi etumba mpona kosenga bonsomi nde makila oyo esopamaki le 4 janvier 59 mpona koloba te mindele tolembi bowumbu epai na bino tolingi tozonga bakonzi na mabele na biso mindele mpe base prépare en conséquence ntango bamoni lolenge oyo wana ke bato baréclame indépendance ce qui veut dire soki basengi indépendance bakokota mpenza na bonsomi yango ya solo e na mokolo yango bazobelela nani bazobelela molimo mfumuki mbangu kongo ya mfumuki mbangu kongo ya bakoko afrika ya bayindi omoni mindele na komona bongo balongoli masolo ya négociation oyo ekokumba biso na indépendance na Congo bakena yango na Belgique kuna na BRICS. Réseau ezalaki nini balongoli? Réseau ezalaki parce que soki batiki ba dirigeant wana awa conférence wana elekela awa masolo wana elekela awa bakosibir pression populaire ya population parce que population ndazalaki koaspire na indépendance wana bakumbi bango kuna baisole bango baéloigner bango na population po sikoyo bango basakanela bango nde ndenge wana bazwaki na ngambo nyonso oyo badirigant politique ya ntango wana bazalaki bapesi bango baconseiller ya mindele yango eye kobimisa mbuma ya constitution ya oyo babengaki loi fondamentale ezala te babelge nde baredige yango basaleli bango ndenge nini bokende kotambolela kuna na ndenge nini bokotambosela Congo omoni soki boyokaki Janssen aye koloba te avant l'indépendance égale après l'indépendance parce qu'ayebaki ke boye kaka na copie ya constitution oyo bango basaleli bino le président règne mais ne gouverne pas ndenge constitution ya babelge ezalaki et bokotambola avec quelle religion quelle église batie église catholique oyo ezalaki na époque coloniale ezalaki église ya l'état ye mpe moto akokamba na ntango bazwi indépendance. Alors ntango sikoyo toye baproclame 30 juin 60 Mbuta Lumumba ici ya esprit ya révolution wana ya indépendance ya solo alobi te makambo bosali ana badiscours bosali ezomonana ke indépendance ezwami nango te donc peuple na biso oyo asopi makila ne le 4 janvier donc tosabote makila wana tobebisi tosundoli makila wana tosakani na makila wana tosakani na vie ya bandeko na biso eza normal te esengeli tolobela bato lelo te indépendance oyo bozoproclame lelo ezali fruit ya bitumba bato bakufaki barelégation ezalaki po tozwa yango lelo koma bokoefase kaka histoire babi c'est un danger il faut koekarte ye nde balongoli ye to babomi ye balongoli ye na gouvernement na ye wana bazwi sikoyo banani bajeune universitaire wana bazala na posa indépendance te pona bango bazalaki baintellectuel fumukusu na ntango wana c'est tout à fait normal bazwa relève ya bokambami ya mboka na bango nalobi boye est-ce que bango bazalaki nanu d'abord na capacité wana sans base parce que tobundeli indépendance base il faut ezala souci ya indépendance yango wana nde base mais bango sikoyo bazali na souci ya kimundele alia fromage alia saucisson alia frites beefsteak na mayonnaise oyo wana okende opesa ye kiti mais danger ezali osomona alors balongoli ba oyo bazalaki na vision ya indépendance batie bango pembeni bana wana kutu basilisi même pas université yango titango bazwaka bango lere wana foye bango bien basali équipe ba commissaire généraux oyo Mobutu atiaki nebonga et babengi Kasavubu comme marionnette batie ye liboso kamba équipe ya ba commissaire généraux na kati ya ba commissaire généraux mutu moko te azalaki na souci ya mboka oyo souci na bango ezalaki kolia na komela lokola mundele bavandi lokola mindele donc bango bazoyoka kaka conseil ya mindele baye kosilisa ba études universitaires wana après donc bazosala na ki commissaire général kuna bazokende kotanga omoni indépendance ekufi tozongi na dépendance ya mindele eloko nyonso bakosala il faut Belgique il faut communauté internationale yango wana eza baraison ke bino mpena mfumukusu bomikotisi mpe na kati ya politique il faut tolimbola yango
eza problème ya kolimbola yango parce que eza inadmissible lelo na France okoki jamais kofinga Hollande jamais mboka moko lokola Congo na biso boye oloba na Hollande ke longwa ou bien sala boye pour na France tokosala ngo te e bango mpe bakosala ngo te mpona bamboka na biso ozomona bango mpe basala ngo te yango wana biso religion africaine oyo azali kolo bomoi ya bayindo parce que toza na etinda ya kolo ya bayindo tata kele likolo na se yango wana tolobi na bapoliticien baje ya mindele yango te oyo aza na bokonzi bino bokokende pa mindele bazoloba bokende dérangeaka ye asala te bomenace botya ye na basituation moko difficile mpo permetaka biso toyaka epai ne tolobaka voilà omoni peuple alingi yo te ale tikela biso diamant tikela biso or tikela biso tozwa nyonso Afrique eza mabele ya mondele te eza mabele ya bayindo alors badirigeant politique esengeli bayeba bien ke peuple azoniokama parce que bokonzi bozotika yango eza na maboko ya mindele bozongisa bokonzi makile sopamaki le 4 janvier omoni makile sopamaki le 4 janvier eza na tina po peuple agoute fruit na ye wana oyo amikabelaki mbeka okoki kondima dernièrement nazolanda masolo moko baza kointerviewe ministre ya économie soki na bosani te ayebisi ke carburant toza koutilize na mboka na biso baproduit pétrolier toza koutilize na mboka na biso eza importé na ntango oyo soki oke na mwanda plus de 300 ou bien 600 na bandi ya mabulu ezali parce que na mboka kaka lokola Kindofu la place wana baza na plus de 26 puits ya pétrole mais ata litanga moko toza nango te biso bakolo pétrole wana nayebi te ministre alobi tozosomba siko totuna bongo pétrole yango siko oyo eza na mwanda totuna bongo siko utilité ya pétrole yango eza bakonzi justement parce que mindele na 60 bapiégeaki biso omoni yango wana esika tozoloba na bambuta mutu Tshisekedi na bambuta mutu Kengo ete bino bovandisa baleki boyebisa bajeune politicien ke botika kodépendre na mindele parce que tozali capable biso moko lelo même Edem Kodjo soki tobengisaki toujours à cause ya opposition mais c'est na yebisa yo bandeko balande miso bayinde kotelema bokoki kobenga ko ozali leki tika na limbolela bino mayibozo ebate mbuta mutu Tshisekedi na mbuta mutu Kengo bazwani bango nyonso ba ancien ya 60 bazali capable ya kobenga ba jeune politicien na bango badeki na bango bayesima balobi boto vanda problème ya Congo toko tretango wa na Congo omoni e mopaya moko akoki kokota ko s'ingérer na makambo na biso awa te ce qui botiaki mandat 5 ans renouvelable une fois il faut que respecter dès le départ ozomona dès le départ mais tika ebisa bino te bino bozokanisa violation ya constitution ezalika na article soki 222 mais avant bobanda bolobi ke président Kabila aza étranger constitution elobi étranger akoki kodirige mboka te mais ntango bondimi apostule eza violation ya constitution te ntango bondimi ene siko apostule bochante epai ya bato ki aza mopaya aza rwandais siko bondimi apostule eza déjà violation ya constitution fale boyebisa ye ke non yo lokola oza rwandais okodirige te bolakisi eki rwandais na ye bozongisi ye na rwanda mpona kolakisa ke démagogie ezali lokuta eza na monoko bapoliticien bazoyoka makambo ya bamindele mpona koembrouye terrain e peuple lokola aza naïf ayebi makambo wana te nde bazosakanela peuple ndenge wana lelo bachange version oh non aza 4e président te parce que aza kocontinue mosala ya tata na ye mais lobi bolobaki aza tata na ye te aza mwana soki ya Hippolyte Kanambe voilà botika kosakana na vie ya peuple oyo azoniokoma parce que bobotola ye mabele na ye depuis conférence de Berlin le sol et le sous-sol appartient à l'état quel état l'état congolais non l'état belge osomona yango wana esali ke même bagrime na biso ezokende
otamboli na kati ya mboka nao kende na Mbujimai, kende na Bakwanga, mboka ya diamant, mais kende kotala vie ya nini ya Bakasaye, kende na Katanga, uranium ezobima kuna, coltan, cobalt ezobima kuna, kende kotala vie ya Batwana, kende na Kivu, or ezobima kuna, coltan ezobima kuna, kende kotala vie na bango. Hein? Bavandisi guerre na est. Ceux qui tosali kaka ba élection, bakobimisa mutu moko bafutie mbongo. Yo kende kaka lobake, te élection zalaki truqué. Pona nini? Po bazwa occasion ya kosala guerre na est po babakisa mandat ya MONUSCO. Boyebi te bovandi na Kinshasa, plus de 25 armées vandeli biso na est kuna. Pour l'exploitation ya coltan kuna. Awa tozo moisir. Et bakonzi balingi ba diriger Banque mondiale abimi, Fonds monétaire international abimi, cahier de charges. Pas question d'augmentation de salaire, pas question de la sociale et à peuple. Voilà. Alors biloko wana to dénoncer parce que ça na batu moko. Bango ba vandisi bana na bango na poto, bazo lia bazo mela, mabota na bango eza bien et bazo ya kokosa population awa watena. Biso nenge toza boye tolingi bo se soulever bo bima na balabala. Bana wana bakufa bango pour permettre ka mundele a continuer ko sakana na ba dirigeant na biso. Ti tata. Tokotike la motango te. Ofingi lelo malamu. Mais lobi tango bo sosole ko yela yo, ko sosole ta mfumu kusa zalaki na raison parce que pona o diriger malamu esengeli ozala pe na bokonzi. Bandeko balande émission bayindo totelema bozolanda pena Fumukusu mokonzi ya bangunza président ya bangunza nyoso na kati ya religion africaine nde ba numéro ya bappel ezali 099 99 36 611 099 99 36 611 to pe na 082 319 22 25. Fumukusu bato balobi ete mai mingi yo lobaka ekokisamaka na 2006 olobelaka makambo ya élection bikende boza bomata bokita mokonzi mboka Kabila kobima pe abimaki 2011 ndenge moko. Mais bato siko bakomi kobanga na ba position mipeseli ningo zolobake opposition atika babiloko ne okende kozwaka ba injection pour babindele ayaka na kati ya mboka. C'est comme si déjà boza déjà non message na neza lokola ke président Kabila zo la continuité mandat nezali ezokende na prolongation le susu mandat spirituel. Au début, il y a un mandat physique, le président Kabila, le 20 décembre, il faut attirer Kibokonzi. Mais selon Bino Bayamilimo, Bakambi religion africaine, malgré le lot, attends le temps où vous avez la Awawa, ce qu'il y a une conférence, il y a toujours une église catholique, église protestante, na bande konabiso ya musulman, Bino religion africaine, après ça, Bino Benza Mukongomais. Mais quand on reçoit ça, bande mandat spirituel, tu commis à un niveau ni. Afrique, il y a l'objet pour ça, tu continues le système d'État. To Afrique lobi ko kene na ko sangisa ko sala kana mokonza mboka moko na ba gouverneur ya ba état. Omoni biso toza na kati ya religion africaine, toza na kati ya programme spirituel. Pour Kimbanga lobaki mundela ko koma mwindo akoma mundele. Baindo bakokoma na ngonga o bakozwa ko sosoli na bango. Lelo tango bozolo bela tango bochaki mandat 5 ans renouvelable une fois bo imitaki aveuglement mindele parce que constitution oyoyo eza ba copier constitution ya français moko asalaki na 1958 osomona et puis na 58 ba imiter constitution ya Napoléon ndenge nini tokozala malamu. Mandat spirituel soki ba consulta ki biso tonga toyebisa bango eloko nini oyo esalaki na mboka oyo ke après nani zone ouest na bokonzi eleki na nord après nord eke na est na zone Swahili et na banga ba comprendre yango bongo banga batuna ekozwa combien de temps parce que ceux qui nord ezui bokonzi to ouest ezui bokonzi raison nini Mukimbanga kolo bokonzi ya bayindu alongwe na Congo central akei na Katanga baye bazalaki kokengela ye ezalaki bongo ba soda mingi bangala
mabele oyo ebombaki ye mabele ya Katanga zone Swahili. Donc bokonzi oyo tozali nango eza na kati ya programme ya Mfumu Kimbangu yango moni na 44 alobelaki likambo ya premier président, deuxième, troisième na quatrième. Soki avant basala makambo wana nyonso balingi kosala soki bazalaki kodépendre na bamindele te ndenge bakende kaka wana zoki occasion bien bakomi na Sun City bavandi sikoyo tolingi tobongisa 1+4 botokende na référendum fale baya kotuna position baloba te non sikoyo tolingi tozongisa Afrique na maboko ya baafricain tolingi totambola selo bokonzi ya boyindo na regretaka mingi meme nazomona bato mosusu baza mpe bangunza mona pa leki na télévision alobi te yaza ngunza soit ya opposition biso bangunza faut to redresser bapoliticien. Président Kabila na 2002 na bao bayebi te na 2002 alobi bien na kosala mosala na mboka oyo me fona sala na molimo Mfumu Kimbangu abengisa bangunza na palais du peuple le 12 octobre 2002. Omoni nobi osalaka nazalaki bangunza bazalaki bayebi esukaki ndenge nini na kati kuna bangunza wana oyo ekosala lelo te président de la République akende kotravailler akende sikoyo na église kimbangiste. Donc eza na biloko mosusu bokoloba lelo parce que botikaki bato na ignorance boyebisaki bato te. Président de la République aza na kati ya bilaka ya Mfumu Kimbangu lokola bosabote Mfumu Kimbangu boyinaka Mfumu Kimbangu nde ndenge wana boza kosamprendre na ye nde ndenge wana mpe bozokoka te kovanda te esika moko mpo bosolo parce que nazoyoka même d'interprétation ya Eclipse lobi eye wana bena Mfumukusu bato ya balumière tokokoma esika wana kita Mfumukusu o biso bato ya balumière o biso bato ya ténèbres kita donc bandeko pena bakomela biso bateste belé précisément maman matondo na tendance atalisa biso bide soki penza boyami papa Mpusu ndeko tambi botunela biso ye pamba te azana boyebi ya makasi tokosenga bandeko na régie bo balancer biso image wana Eclipse comme ça Mfumukusu tout le monde a fait Eclipse bima bato balobaka osomo boma net to sala ngona ba na l'an 2000 pe na ba 2011 bandeko na régie bo balancer biso image wana Eclipse mais oyo koka Mfumukusu ba balamuki kaka mbala moko batala bo Eclipse bimi plus grave bato batali na bango boye tozomi tuna to plus grave ezutamulai epe ezutamulai bandeko ebele pe bafilmaki yango Mfumukusu image yango wana Eclipse bino ba ya milimo langage nini obo ko talisa bandeko pour Eclipse ozaki lobby kita na kata mboka musu ba lobby ko fin du monde musu ba biki dialogue esimba susu te yango bimi boye musu ba bio eza fait et ki bokonza président Kabila yango bimi boye bino vraiment Mfumukusu to yebite mayowana matondo mingi parce que bato balobaka ke sanza na moi babundaka na Eclipse ezali sanza na moi babundaka te fo boyeba Eclipse ezali nini et soki Eclipse ebimaki mokolo ya lobi ezalaki mokolo oyo yo Congo azo démarrer dialogue na ye mokolo Mzee Kabila azozonga mokili ya molimo moi mokili ya molimo eza nini bandeko monde spirituel mokolo akufaki donc mokolo akufaki oui na mokolo nzoto na ye yaki awa moi asalaki cercle ya munene mpona kolakisa ke bokonzi ya mboka oyo ezali n'importe quel bokonzi te lobi bake na dialogue bake mpo babanda dialogue mama sanza na tata moi lobi ezalaki mokolo ya accouplement parce que bato bazobe bolanda yango bien bokomona te moi akei sanza alandi ye ntango bozomona cercle mwa arke wana ezobima eza arke ya sanza te eza moi nde azobima bongo tala longengo na ye malamu bandeko na régie po banase so image botala longengo ne malamu ezali longengo oyo azalaka nango liboso te aza na longengo ya sika ya makasi parce que na ngonga wana milimo ya sika ezobotama milimo ya sika ezobotama tokoti eleko ya sika elingi koloba na kati na biso vertical horizontal ba incarnation ezosala mebandaki banda lobi wana na vertical pe bongo na kati ya mabuma ba mama bano oyo bazwamaki na bazemi lobi
tango ya sika na nzete lokola pe na bibwele na bandeke tobandi tango tozokende ya nguya ya bokasi ya Mpemba Kalunga. Donc eza nango te na ndenge bato bainterprete soki balai kutu mayele lobi mbele banga badialogue malamu parce que tata na mama bango wana balakisi bino ke tovandi esika moko sanza na moi bango wana bazweli bino tango molai Eclipse esalaka ba 2 minutes mais oyo à peu près 45 minutes ezokende ezozongela alobi botala basengi bino boyokana tata na bino na mama na bino tata na bino moi na mama na bino sanza tata pusani mama alandi toyokana botala nanu bana soki koyeba ezalaki moni kokende olanda makambo bapaya liwa nzoka lobi ezalaki mokolo oyo memba buta mutu Tshisekedi baya balobi bobana esili mindondo esili tobandisi po tango ya sika na mboko oyo fotokoma ete président de la république tango azolongwa akei akovanda epai na ye librement faut ozala ta na ba 5-10 présidents ancien président de la république eko kozalaka kaka teke na makanisi na bino ya mabe ya bamindele parce que balingaka désordre mpe guerre ezalaka na bamboka na biso tozalaka chaque fois na baexilé politique tozalaka chaque fois na baprésident bakanga bango bamenote batinda bango na CPI non kolobi lere yo mpo kokota wana ekozala eloko ya bongo tokolingango te biso na religion africaine loba nazozongela soki mabele oyo eza ya mundele matondo mingi akotikala kaka maître libela na libela mais soki mabele eza ya bakoko na biso batikelaki biso mabele ya Afrique oyo eza ya biso po bakoko na biso bazoniata bazomela bazopema tango baniati nzoto bakoko na biso bameli bakila bakoko na biso bapemi milimo bakoko na biso tomaka tokita na boyo nyonso bakosala complicité na mindele tozali awa totala lobi epai tozokende soki lelo bozondima te même Afrique ekosangana tozali kaka tokotambola te na système ya conférence de Berlin libela na libela boboyebaka ngo bien soki ekozala na ebandeli mais lobi na nsima lobi Afrique akozongela baconfiguration ya sika mpe ya malamu yango bomoni lelo tokomi na passeport moko tozopusana ti omoni Europe akozinda kaka ta sali nyonso akozinda akokoma eloko maloba ne bangisaka po tozoreklame tolobi zongisela biso biloko na biso zwaki na bato na biso na makambo na biso bandeko balandi émission bayindo totelema numéro ya bapel to mpe batesto ezali 099 99 36 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 fumukuso bandi beno koshite na émission na biso fumukuso mais lozo sa passe mingi tongo solo be Europe kozinda ezo bangisa biso pa mate ekozinda ya mingi olobaka ekena kokokisa marata lelo te bakopanzana bakozinda soki baza mayele baya lelo avant fin ya 2017 baya kosenga bayindo bolimbisi tokota na processus ya indemnisation ya bayindo mindoki na bino wana ekosala biso eloko te babombe na bino wana ekosala biso eloko te po nini po bozwaki uranium na biso bozwi coltan na biso bozwi manganèse na biso bozwi baminere na biso nde boke kosalela biloko na bino wana biso topesi bino lisese na biso ete nguba na ngai nalingaki nalona yo zwi yango kalingi yango lambeli yango fumbwa na siko ngai na ye na ye kosenga nguba na ngai zongisela ngai nguba na ngai okolinga opesa nga fumbwa na nango posa te nguba oyebi soki nalobi ke nguba wana nangeki nalona yango pendant 10 ans okoindemnize nga combien bandeko balandi yango tolobi na mindele ke bambata bakita loi ya nature yango tozosenga na bapoliticien bolongwa nano biloko bozosala wana meme nini dialogue esi ebandi mais bino boza kaka na bapositionnement te il fallait kaka communauté internationale soki olelaka nsima communauté internationale mais boyebango bien moni nzoto oyo eza na balimite liwamba na mosusu bozobanga te mundele sino takoboma ata mundele abomi yo te okokufa kaka liwa eza naturel malamu boyebisa baleki vérité botikela baleki solo botikela baleki bomengo
bosata laboureur oyo azalaka na bana na ye ntango amonaki liwa fumukusu tozobelela pena bandeko kuna na régie bazalakisaki secrète tozobelela pena na suka émission na biso fumukusu nde na bino bandeko balanda émission bayinde totelema bokoba kaka kokoma mpe na kobenga na numéro oyo 099 99 36 611 099 99 36 611 to mpe na 082 319 22 25 082 319 22 25 fumukusu toza mpenza kobele mpena na suka émission na biso mpona mokolo mwa lelo mwa liteya na bandeko oyo nyonso baza toujours kaka na opposition tomoni l'opposition ya kokabola bamisusu bakoti dialogue ndakisa papa kamere bakoti dialogue me bamisusu babona bango kokota oyo baboyi mpo nani mwa liteya na baoyo baboyi kokota liteya mpe na baoyo bakoti mpe bopesa nimero na bino ya telefone bandeko balandi baza ebele mpo babenga bino naboyo bakoti naboyo baboyi kokota na majorité présidentielle bovanda esika na kati na ndako nyonso tata na mama na bana bayokanaka te eloko moko eavansaka te na ndako wana soki ça ne va pas ezali bavandaka mpe babongisaka e mpo na bana mpo na intere ya bana base surpasaka mbala mosusu mama kuta asalaki mobulu me mpo na bana olimbisi ye elobi avanda na mpo abokola bana soki réellement bapoliticien bolingaka peuple congolais mpe boyebi malamu ete mpo na yo ozala dirigeant ifo peuple azala alo tosengi na bino bokende bino banso esika moko mpo bodefinir lisusu malamu etamboleli ya mboka oyoyo botia bagarde fou bosala bamesure sécuritaire oyo ekoki ke ntango mokonzi ya mboka akolongwa na ebonga na ye tala sécurité na ye eza garantie donc na bambula e botika kofinga bino bamikolo botika koambrouye donc bosala mibeko oyo ekoki te respect ya bomoto na kati ya mboka na biso esengeli ezala valeur oyo ekoki na mokonzi ya mboka mpe na badirigant nyonso esengeli ezala donc tosengi eza permis te mwana moke akende kofinga mokolo eza permis te peuple afingaka bakonzi na ye eza malédiction parce que mpo nokoma président de la république tozoshite numéro na bino mpenza ya telefone matondo mingi numéro na biso ya telefone ezali kasi naosenga na peuple congolais mpo nobima na malédiction tika kofinga tata na yo tika kofinga bakoko na yo donc botika kofingaka président de la république botika kofinga badirigeant e bino bapoliticien bochanger langage na bino botia mpenza kilo na elobeli na bino mpo ne permettre baleki bazoya nsima bayeba nini wana mboka oyo lokola Congo eza mboka ndakisa modèle oyo Afrika kolanda matondo mingi nayebi ezosala bongo me biso rejeta une seconde une minute bayebakisaka kobanga te numéro na biso ezali 049 99 99 36 611 99 99 36 611 soko obengi biso nde okozwa biso nde tokosolola ya ebele me bino bakongolais mabele eza ya bino mboka eza ya bino bolinga yango mpe bolukela yango kimia matondo bandeko balanda émission bayinde totelema tobandi mpenza epi boza mpenza na kosepela lokola susu toyambi susu toyambeli bino susu moko ya bakonzi ya religion africaine fumukusu kia mozala mpana na ngola kutu le 9 boyebisa bango le 9 toza na mongo Congo bangunza nyonso na bayebanso balingaka boyindo toza na matadi mayo le 9 na 9 boyoki mayo fumukusu auti koloba nde na bino bandeko balandi émission bayinde totelema oyo nyonso asepelaki na émission na biso akoki kocontacte biso na numéro 082 319 22 25 bolandi ma fumukusu auti kopesa toli na bino bapoliticien bowela intérêt général ya mboka enobo mabumu na bino bovandisi babana na poto bosalaka appel bana baninga bakoka kobima nde conseil epai na bino nde kimia ya nzambe ekokozala na bino tokutani lundi na rediffusion ya émission na biso na ngonga ya 16h lisanganza komba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanganga nini po te otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele
loposo mwindo tobundela mabele Kelema tokundela mabele, kelema tokundela ekolo, kelema tokundela mabele, kelema tokundela loposo, kelema tokundela mabele, kelema tokundela ekolo, kelema tokundela mabele, kelema tokundela loposo. likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo totefa yango te kasi bapesa biso utana ntango ya bakoko na biso ebandi poni yo mopaya outa mosika oya komanzama yango kozana soni te eloko ya yo te okosenga te na makasi na loma oye komanzama yango obandi lisusu koluka konyokola biso na mabele na biso oyo bapesa biso obandi lisusu koluka kosilisa biso po bomengwangwengwa ya biso ekoma na ngoya yo soki lelo mondele ya komi na lolenge ya komi eza po ayaki koyiba biso na mabele na biso akosikosi biso biso ayiba biso yoka bomengo ya se oyo eza na ntina te nzoka yango akoyelaka mokolo na mokolo bayindo tondima lisusu te lokuta ya mondele po bomengo yango ya afrika eza ya ngai na yo nyonso eza na kati na ngo eza mpo na biso na mokili toza po esunga biso tika tondima kotelema makasi tobundela ngo Kelema tokundela mabele, kelema tokundela ekolo, kelema tokundela mabele, kelema tokundela loposo. likambo ya mabele tokobunda mpona yango lisanga nzako mbato telemi mpona mabele na mindule na bosolo tokoloba tokobanga eloko te baboma bakata mike bongo biso tokobanga lisusu nini ntango nyonso bakoboma ntango nyonso bakokonza bakoluka mabele manga mazonga nsima nakoyoka somo na pasi oyo nakomona bakaboli mabele manga biteni oyo azwa ngambo mosusu azwa eteni baye banso bakobundelanga bakoboma tina te mpona bango utamajuwa tina te mpona bango muzika pila tina te mpona bango kasi bana biso bazali bato ntina yango bana mboka totelema tobundela mabele na biso lokola bango mabele ezali pamboli epesa mbeli moto soki mabele ezali te moto akovanda wapi kanisa atako bakosaka biso tokokende na likolo luvunu moto akovanda na mabele nyonso oyo moto aza na ngobo senga akozwa yango na kati ya mabele yoka na ntango oyo yoki bato batelemi mpona kobotola mabele mwana mboka telema bunda etumba atako eza makasi mingi kobanga te ebelela bakoko na yo atako likolo eyindi ndenge nini soki mvula ebeti ekosila ekofungwana yokanga bien likanisi na nga ezali boye soki bolingi tolonga boyokanga bien soki tosangani tokolonge tumba soki toyokani tokolonge tumba soki tosimbani tokolonge tumba iya bino bilenge lelo boyeba yango boye tobotama te mpo totika peka na bowumbu totelema tobundela mabele totelema tobundela ndoto tozala na elikia soki tobunde tokolonga babela biso moko nyonso biso moko totelema po tobunda mpona yango loboko na loboko na bomoko lokola eza mabela biso tokolonga bituba nyonso ya makasi ebundama na mokili ezala mpona likambo ya mabele lelo mabele na biso oyo bapesa biso bapaya baya kozwa yango ekoma ya bango lelo botala lolenge ekomisi bango ebongisi bango ekomisi bango bazwi soki tolingi mabele na biso ezonga na maboko na biso bandeko ekozala na pete te esengeli tosala esengeli tobunda soki biso moko
biso bote tolonga itumba naloba nasakola napanza nasopa na mboka na biso bamolo na bamolo moto alingi mosala zate bamipesi na maseki butu balala te se kokanisa makambo elongo bani te lelo naza na mayenzike eza kotungisa ngai makanisi mangai mpe bomoto bwanga oyo nakoyoka lelo mpe nakomona lelo na mokili ya lelo ekosala soni na mabota watoto na wazazi liboso ya bikando bikie ya kotala eza te noki te oyoka soni po nyonso esi emonani mpe eyokani lokola bibwele bongo natamboli na nzela makambo nakomona makambo nakoyoka ekosala soni bana mikie na mikolo bakoyebana te basi mpe mibali bakoyebana te bato nyonso elateli moko etamboleli moko lizaleli mpe na lolenge moko ya soni makasi makambo nakoyoka makambo nakomona ekopesa kanda ekopesa mawa natomboki na beti na suka o ekomi komonana na miso bato bongo oyo tokoyoka mpenza na pasi na motema bandeko totunana nano soki toza kaka bato papa mama bino boyebisa nga na ntango ya kala ezalaka boye bino moko boza komona malamu ezasoni tobotama bato kati ya moklika si tokomuniti bibweleti neyebani tobongisa bolingi te tozolia bileye pole pesa maladi na bekrise po bakanga bandoki ezasoni kozala élève depuis école primaire jusqu'à l'université mame ikieria ezasoni classe totanga ya kofika kama koko toka bakoko babota baboti bayo ozana posa mwindo ya kitoko oyo mokili lula mbilingaka kasi yo moko milingaka te yango bayike batelikwa neti makosa ngulu sel race noire ayebite bancentre ne banani bauta wapi epai ya nani bamisusu na makaku bamisusu tour de babel esau adamu na eva ezasoni oyo ekomi kosalema na kati afrika tala ndenge bazosakanela biso na pasi na motema bandeko totunana nano soki toza kokende wapi papa mama elenge mwana afrika boka biso na simo balisa na esika tokomia bino moko boza komona malamu eza soni na biso bayindo totangi bakelasi tolobi bafrancais koleka bafrancais me liboso ya mokili toza na eloko te bakonzi bakonzami tobongoli afrika te osotobi pai biso na balabala moyindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moyindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo oyo pasi yengo Yo quiero que